Nous allons donner le micro. Nous commençons par l'artiste premium. L'artiste premium va témoigner pour la Suzy Bantu. Parce que dans un groupe WhatsApp, l'artiste premium Mazaraki local en tête et un groupe WhatsApp. Je voyais la manière dont Suzy, ce qui est Kambouya Motomoso et Kouy, Ninga Banaï aussi maître, à Rocha pression. Président Rock, mais boy, Nengeni. Voilà, nous allons donner le micro pour notre témoignage. Rock Bokabila Poto. Merci beaucoup. Botenabiso, Bandeko Boboto. Alors, je prends le micro à l'occasion de cette douloureuse épreuve pour essayer tant soit peu de témoigner ce qu'a été celle que nous célébrons la vie aujourd'hui. Suzy Bantu Oyo Tuandai Kobengana Naye affectueusement Semeki Naye Nangai Petoebaite Poani Tuando Bengana Semeki. Suzy, je l'ai connu comme par hasard en dehors du théâtre. C'était une soirée, je suis allé rendre visite à quelqu'un et je l'ai vu. Et c'était passé. C'est Mami Kolomouke, je vais la découvrir dans la télévision, le Kola Batunyoso. Je l'ai découvert comme ça. Je ne savais pas qu'elle avait rejoint notre monde. Mais pour une première fois, pour une surprise, c'était agréable au point que je m'étais demandé ce qu'Aïkola qui théâtre wapi. Et le rôle ayaki dans le monde na biso et ça lui que tu qu'on se rapprocher à l'occasion il y a élection il y a ANTPC qui organisé l'élection et comme il y avait beaucoup d'intoxication parmi les comédiens et comédiens Oyo na prochain bango pour la campagne il y a des intoxications et pour na resunga bande comme ça qui informé pas d'information sur et on a créé le tout premier groupe WhatsApp intitulé dénommé ANTPC de Sikawapi. J'avais découvert la dimension sociale il y a Suzy. En tout cas, je l'avais jamais vu se fâcher. Bon, dès Nazoloba, c'est pas parce qu'elle n'est plus là. Dès Nazoloba, on Nazoloba, na très au monde a kanda na été. Bambala ou tout ça qui n'a été. Très social. Alors groupe wana WhatsApp tout ça qui a bon, bah élection les cas qui fallait normalement ekufa nango. Mais grâce na dynamisme naie na lipas naie Fatou Kayembe, les groupes wana ils vont continuer tilelo toujours ils n'ont tout changé à Mukombo parce que et comme a dit pratiquement une famille. Moi personnellement je n'ai pas l'habitude de faire le nzonzing pour mes convictions personnelles, pour des raisons professionnelles personnelles. Il est parmi ma fille Oyo à solliciter Ngai n'a participé à un film Moko et film Wanezaragi pour nous la promotion. Il y a un frère à moi qui a toujours été avec nous avec Penamote Mabolimolro la souci. Ce frère, il est musicien de son état, mais il a toujours été avec nous dans les malheurs.
Ce monsieur était venu me consoler lors du décès de ma mère. Je ne le connaissais pas, on ne s'est jamais vu avant. Mais ayaki na matanga maman na biso na lemba na Saint-Augustin. Et Souci va m'appeler. Non, c'est moi qui je trouve que c'est pas professionnel. C'est moi qui t'a la caca et tout le monde a signé service. Tout ça la promotion album na yote Robima. Et ce musicien, comme je l'avais dit, Azala toujours na biso, il a toujours été avec nous. C'est trouvé être là. Aza Awa parmi biso. Alors, il y a un projet, il y a un producteur qui est venu produire une série. Ils avaient besoin des acteurs, des actrices. Alors, Babeninga, notre président, est-ce que tu peux nous proposer, notre la film Nomoko Izoleka, na Maboke TV, est-ce que tu peux nous proposer, ma fille, Tala, profil, il y a personnage d'abord. Alors, je n'avais pas hésité, j'ai envoyé le nom et les photos de Souci. Bah oui, non, en tout cas, c'est super, elle va faire ce rôle. Et tant qu'il y a un rendez-vous, on a bien dit nous pour préparer le terrain. Ah oui, non, président, nous avons un rendez-vous dans l'hôpital, dans le médecin de nuit. Et puis après, nous avons pas de problème, nous avons l'adresse. Nous avons l'adresse. Et après, au lieu d'informer que à un rendez-vous, il y a plutôt un réalisateur qui m'appelle pour dire non, mais Souci, on a Ozoa Wapi. Souci, on dirait ça fait une année. En tout cas, il est sympa, il est formidable. On n'a même pas besoin de casting, passe à les tests et tout. On lui confie ce rôle-là. J'étais très content parce que j'avais estimé que Ayaki Kusumanga a improvisation, mais cette fois-là, elle allait avoir le temps de s'exprimer dans sa paix promotion artificielle. Mais avant qu'on se vouait vaincu. Ngato na mone appel wana j'étais paniqué habité c'est mec qui ont gravité ça gravité na linga kuna bima na ngai mais bacheka nini pour pas stabiliser nini donc nazo benga bango nazo kende na okende tournage au lieu ngana consoler na calmer na itala mona qui yende mto calmer ngato. Et puis dans Kati, j'ai appelé le producteur, Naïb Saïnon, Souci, je viens de recevoir l'appel de Souci, et le producteur me dira la même chose. Non, non, tu sais que Souci n'a pas sourire, naïe, azo benga biso azana ba sonde, mais à lobby, azoya. Jusqu'à ce que. Merci beaucoup, Président Bodo. Voilà, nous restons avec 2 témoignages seulement pour passer à d'autres choses. Nous allons inviter un membre de famille. Notre sœur, notre grande sœur Souci, Bantou. Bazali, ma grande sœur, Oyo, ma botami, ma bonne missionnaire de Botami. Quand on a télé, on a dit, il y a un moninga, il y a un Botami. Vous savez, dans solo, famille n'est pas là. Il y a un Botami, il y a un Azali déjà. Grande sœur na biso Souci bazali ba grande sœur oyo na quartier ba grande sœur oyo ya malamu tant tozali bana mike bazali ba grande sœur oyo tous bando biso ba conseil ya malamu oyo tambola na nzela tokoma poto azali ndoi ya mama na ngai Suzanne. Tangu nyonso tia bandi makambo ya artistique la théâtre azana relate kotopola toujours mama na ngai na ye conseil ya malamu na classe na makambo nyonso ya karate mobulu te titokoki boye en tout cas nga na yebi ye na image ya malamu oyo ya karate ya kitoko makasi ya propre makasi
vraiment mwasi ya kitoko ya mayele mpe ya conseil ya malamu nabombi yango na motema na nga parce que so tokomi boye eza bango basalaki toujours ke biso baleki na bango tobunga Ada Ilunga, merci. Nous invitons juste une chanson. Marocain. La sœur Pati Melanga. Pas comédien, non comédienne. Pati Melanga juste un tempo moko pour tokende na pasteur de Lingonde. Maman, c'est la accompagnée. Alléluia. Alléluia. Tozo peva pour la locomotion ensemble. Bible za kwa ibisabiso na circonstance nyonso pe bakakokumisa ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Jésus. Et ça la bonne. Alléluia. Biso ba chrétien tolobaka kokufa
okokusana na nzoto na soki obongoli motema deuxième vie ezali na paradis. Amen. Jésus. Yesu. Alléluia. Lekele. Isasa bamoy. Atozoyeba ozokanisa pe bomoy na yo. Ozokanisa bomoy na yo. Ozoekisa mondeni na mokili. Alléluia. Jésus. Alléluia. Yes. Como na esilite, liwa ezaliliwate, toka mana na lisusu, elongo na Yesu. Como na esilite, liwa ezaliliwate, toka mana na lisusu, elongo Topepi, Jésus. Surprise moto zala kite Suzi alali na mabele Saki yoye maki lambango Ne Suzi matu la kuvite Ne konanga ye Saki Suzi maki kolia De Suzi ya kuvite Kokufa Liwane mabe Tikata bengola Bitema na biso Koyana masia ebelebi Komona na esilite Esilite Liwe zalina boliwate Suzi ya bongola kimo
eza kozela biso voyage mata na yo mapepa ndenge olingi ye kidisa na yo bato ndenge olingi ye tambola mapeka lolenge olingi liwa eza kozela biso toye na matanga ya suzi lelo abongolaki na ye mpe motema ndeko na ngai kokufa nyonso ezongisa conscience liwa ezali komona na esili te Susi na komedia
Pase sengela kinga ina mona yenda memaki bandanga ina yambaye toko manjo tomoko bapasi nana ekuma bapasi na ye bandanga ina linga ye toko manjo tomoko toko sona susi batu yaya mama oza tuyena biso. Hallelujah. Yes. Mokolo moko nazwaki pasi bayaki kosunga ngai babonisaki mitema kasi bazwaki esika na nga te tokabolaki lipa elongo mpona kobosana pasi bapota ya motema tokokabola ndenge nini tokade kulusu yesu azwaki esika na nga yesue pase sengelaki ngai na mona yenda memaki bana ngai na yamba ye tokomanzo tomoko bapasi na nga ekoma bapasi na ye bana ngai na linga ye tokomanzo tomoko bapota ya motema na nga yende ya kokau yango nga nayebi yesu ozali nde nzambe okokani solo na moto te o yesu ndoto na ngai oyeleki monene kote mokolo moko namona elongi na yo nayebi shinu ozali nde nzambe okokani solo nga yesu pase sengelaki ngai na mona yenda memaki banda ngai na yamba ye tokomanzo tomoko bapasi na nga ekoma bapasi na ye banda ngai na linga ye tokomanzo tomoko tokozona susi batu yaya mama oza tuyena biso. Hallelujah. Yes. mokolo moko nazwaki pasi bayaki kosunga ngai babonisaki mitema kasi bazwaki esika na nga te tokabolaki lipa elongo mpona kobosana pasi bapota ya motema tokokabola ndenge nini tokade kulusu yesu azwaki esika na nga yesue pase sengelaki ngai na mona yenda memaki bana ngai na yamba ye tokomanzo tomoko bapasi na nga ekoma bapasi na ye bana ngai na linga ye
tokomado tomoko bapota ya motema na yende ya kokau ya moma na yebi Yesu ozali nzambe okokani solo na moto te o Yesu ndoto na ngai oyeleki monene kote mokolo moko namona elongi na yo nayebi shinu ozali nzambe okokani solo Sama,
liwa eza kozela biso voyage mata na yo mapepa ndenge olingi ye kidisa na yo bato ndenge olingi ye tombola mapeka lolenge olingi liwa eza kozela biso toye na matanga ya suzi lelo abongolaki na ye mpe motema ndeko na ngai kokufa nyonso esongisa conscience liwa ezali komona na esili te